Bien notre cher fidèle de l'émission Tala Lelo, les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Julien Botala Tala Lelo, Nazomi Bongo, na restaurant Papa Tumba Tumba. Na kati ya Belgique, na capitale ya Bruxelles, sur boulevard du Midi 115. Et pas ya Yemoko patron, il espace na biso Papa Tumba Tumba Obinomo Boyebi, Ayambi Biso. Le combattant de la presse congolaise, les journalistes qui font le sur le terrain, Julien Botala Talelo, tous en par rapport à l'événement nanga, et puis tous en bongo pe na invité na biso to solo na epeli sous Ken Piana Makizembe plutôt pas les ndenge ba benga kaye nde bomoni Ken Piana na gauche na ngai mbote Ken Piana. Ouais, mbote Julien Botala Tala, mbote Papa Tumba Tumba, mbote ba na pesi mbote pa bande ko nyonso ba landa biso bozala calme. Lelo il faut nakota mo ba dossier oyo examiner parce que lombo makade ayemba boya makambo ezali minene. Merci beaucoup Ken Piana. Papa Tumba Tumba mbote na yo. Mbote papa mbote mingi tozo ya boye po biso bangala tolinga mbote ya. Mbote penal liboko. Ya liboko na kombo bele. Boka makata. Bebe na mo makambo bele. Merci beaucoup à votre biso. Comment je tiens à remercier Mabi Aigle la carte qui gagne Bijou Massinga et pourquoi pas Gilou Weston Ntumba. Il y a John Dalla la carte à Londres. Merci aussi na batali biso ya Willy Mouchen Koda Mboka et pourquoi pas na service traiteur na biso na carte à Bruxelles na gare du Midi. Jeanne Salima. Jean Salima, merci beaucoup. Na yo sika wapi mutu Congolais nyonso se retrouvaka ba Camerounais, ba nyonso ba Ivoiriens, ba Nigériens et puis na ba Européens peut se retrouvaka na service traiteur na biso. Il y a Jean Salima. Quant au moi je tiens à remercier aussi Namoni, champion Thibon Nganga. Un grand merci aussi à Karine ici au bon retour na kati ya Bruxelles. Abeta qui peut tourner en Afrique pour la famille na ebike ba tout bon la biso partout dans le monde. Ken Piana Makizembe. Na ebité pour na yo par rapport il y a ba lettre haute mon équipe biso nyonso directeur il y a orchestre F victime ou comme mabongo la président nango artiste émissaire Fali pour pas être l'endé ba benga gaye directeur nango ezali bongo Edi Badiata mobali nana buduga alança qui message moko o pona yo na ebité pona yo message ono mona ki yango ezana ndeni. Ouais, pour nanga Julien Botala Tala na remercier premièrement na no Edi Badiata na décision azwaki parce que moni lelo batuma kote bakoki koya pona ko bebisa carrière ya mutu oyo asali carrière na eta ibele batuma bayaka adiku na tamuke baya pona ko déstabiliser carrière na valeur o bapesaka un artiste musicien net Fali Ipupa. En tout cas pona nga décision ya vient na Edi Badiata azui décision moko pena ya bien. Moi je pense au moni lelo na Congo nga na senga ba artiste musicien ba biwa ba musicien bo sambela kananu bo tuna kanzambe ava rosa likambo tala bande ko na biso ebele baluki bandaku ya nganga bakie bakotisi bakombo na bino na bandaku ya nganga bino pe tellement bo sambela kate tellement boza na kati ya vie ya molili bino pe bozui bakombo mususu bozui bokotisi après na sima boyo comprendre makambo mususu na sima parce que babilo mususu eleki na sima ya mvutima moni makambo nyonso oyo esalemaka na sima ya mvutima eumelaka pena te donc nga mpo na nga décision ya vie na nga Edi Badiata azwi pena décision moko ya bien donc eza pena bien. Ken Piana quand on met le soleil en nganga batali biso partout dans le monde to éviter wana ezali domaine spirituel ezali domaine moko oyo na réalité boye bamona rango te ça veut dire que batangi bakombo ya batu batangi bakombo ya batu batangi bakombo ya batu bake kosala banganga bakisi banani oyo basalaki mpo batya bakombo ndenge olobi ke batya batya batu na kati oyo ke baenvoûte batu. Ouais, Julien Botala Tala kotala déjà confiance oyo Fali Ipupa na bureau na ye bazwaki ya komema bandeko na biso musala oyo ba reprocher bango lelo oyo babenganeli bango lelo eza même musala oyo babandaki kosala ngo na Kinshasa tellement ba aveuglaki bureau ba aveuglaki Fali Ipupa
na molili parce que tokoloba te tout le monde akote ndako ya nganga eza na bandeko mosusu mpe oyo bakotaki ndako ya nganga mpo na mvutima bakoti ndako ya nganga mpo na mvutima mpo na makambo nyonso tu oyo baosala biro esepela nango kaka bazalaki oluka baya awa na poto baye na poto biro eye kokomprendre makambo yango na retard ekomi neti makambo boye oyo baosala sikoyo tandis que eza makambo oyo babandaki kosala yango depuis na kini donc nga na osenga baartiste musicien basambela pena makasi balongwa na kati ya bamvutima omoni lelo tosala émission awa na restaurant Papa Tumba Tumba awa na gare du midi place oyo bakongolais bayaka kolia komela okopa place oyo esaka baévénement bien tozala besoin bakongolais bazala concentré na baaffaire na bango baosala olia kolandaka makambo moko boye ezanga ntina parce que lelo congolais komo osepelaka na moto oyo akendaka kofingela ye batu kosala ba n'importe quoi nde congolais asepelaka na ye sikoyo baretour eyaka ekomaka un peu moins compliqué. Ok, merci beaucoup. Na batbotali biso partout dans je tiens à remercier Prince Iyala. Prince Iyala na pesio ma bamote. Pourquoi pas na Emi Welo. Emi Welo en tout cas na pesio bamote, l'héritier du trône. Na pesio pe bamote si Rosalie. Pourquoi pas na le blanc de Bruxelles. Gaz na gaz encore et toujours gaz. Bayebi tonu luau Africa référence na batbotali biso partout dans le monde. Fortini Tangama Forêt Tangama Jimmy Bilé le batbotali biso Papa Tumba Tumba. Oyebisa lingo lobi Julien Botalatala naza na événement to pe naza makamba koloba oyebisa biso nini omemeli biso sango nini par rapport à émission so tala lelo puis batota biso na fibu na fibu ndeko nanga Julien merci mingi na présence na kati ya Bruxelles po na ebi ozali parmi les grands journalistes pour la politique yango no moni présence na yo pa na ngana ken patiana donc eza mama na lingombi mama na événement onga moko na kolo Bruxelles sikoyo yo kolo Bruxelles na kolo Bruxelles kolo Bruxelles c'est toto welo ba kolo Bruxelles c'est moi est-ce que yende kolo Bruxelles bo tche sur ba commentaire continue non ngai bato tu bayebi soko beti na YouTube obeta ba kolo Bruxelles okomona ba émission na ngai okomona ba makambo ba émission na yebi voilà donc naza na esengo na présence na bino mbale na yebi ke événement na nga neke ko na munoko na bino seke ekozala penza terrible po na Bruxelles tozala sous na ba lobelité na Bruxelles ne to na Bruxelles tozala sous na ba lobelité donc ndenge ko kiti na mabele oyo donc bolakisa musala na bino. Voilà. Événement zanini par rapport à Mambo et Bissibiso, événement zanini ni ndo sa disato organiser nini. Na yebisaka ba Bruxelles mingi kri na ngezala ka moko ya kosangana. Loyaka. Moleza Papa Tumba. Na Bruxelles moko te na kolia. Ntaba lingolia pe ntaba solo ntaba mobali. Donc lingolia pas présent taba batumba na bakoni. À son genre unique, c'est Papa Tumba. Et puis Natalo Malamu. Tout va comme 15 €. Mais ngai Papa Tumba, osana 10 € rolia awawa. Rolia nini? Rolia kwanga 3 €. Ole makoso, soupe makoso. Ole 5 €. Et ça ne de 8 €. Si mon meli mai. Et ça le mawapi. Na Europe mobimba nana ko salango. Bo soutenir Papa Tumba. Bo soutenir nga na ba œuvre na ngai Thomson ba benga ya balem ya munene na c'est 15 € partout ça ba 30 € et bongo bangolo tongo kota ba matembele ba nini wana donc mon côté ministre Libuma bengi bino asali ministre Libuma ministre Libuma a bengi bino na événement on na salamate na Bruxelles donc c'est un genre unique événement. Oh, il a raté, il a raté ma soeur papa Noué. Événement, on a besoin on a quatre restaurants Tumba na sur boulevard du Midi, mais 115 ou bien aux Alanda kuna yoto wa. Événement et resala manakata masuwa. Balobi papa no azongi lisusu. Ministre Libuma zongi papa Tumba zongi. Événement ya munene unique na Bruxelles na le salemate. Na Bruxelles mo mana le salemate. Donc le conseil le 17 février na péniche ouais na péniche na date à Saint-Valentin donc ndenge ça on a ba mabale belé na yebi esu mikakatano depuis
2015 bamabala ebele ezwi mikakatano bato kozongisa mabala awa na Bruxelles baza te yango na papa Noah papa tumba abengi bino na masuwa le 17 nabengi kaka couple donc 2 personnes kuna na masuwa ekokotaka babale mwasi na mobali célibataire bazala te célibataire okoya mpe kozwa kaka molonga ni kaka na libanda masuwa bosimbani alenda jilakotalatala nayo na complete papa tumba moi bandeko baolanda biso faut préciser très bien na Europe awa congolais oyo ayebi kolamba makasi ye alambaka koleka na bana basi nyonso tu oyo baza na Europe mobimba papa tumba babengisaka ye na bamanifestation nyonso tu baministre oyo bato balingi basala mariage anniversaire moto babengi omoi ndenge saisai babengisaka ye pa bagénéral na Congo baministre baambassadeur nde babengisaka saisai yaka kosalela bango bacuisine pena na poto moto alambaka pena ya kozwa meme façon kolambela meme nayebisi okolapa donc babengisaka na bacérémonie ebele papa tumba ona abisaki gilet na bitemeka koluka grand poète tumba mpo ye nakutana naye na bacérémonie ebele na poto asalaka bacérémonie na Belgique te parce que yo bulekaka na Belgique babengisaka na bahollande babengisaka mpe na partout ti na balondres même les États-Unis na kendaka ba partout en plus avantage il y a papa tumba aza na mukanda na ye oyo atetambusaka partout na monde donc ti atie fête na ye le 17 février ezali fête ya Saint-Valentin comme Saint-Valentin le 14 etombé na katikati ya semaine ye apusi yango samedi le 17 po samedi eza jour moko boye oyo bato bakendaka pena misala te epermettre mutu nyonso tu aya tofete ensemble jour yango kozala jour oyo mwana mwasi oyo libele po ya koya na yo te koya na yo te okuna eza feti mwa boye toa posa ya ambiance toa posa maboko na biso ezala pete neti ya Denis Lesi donc kuna toa na molimo ya petage soki yo monike osotula na yo koya te toa bezwa basi ya kitoko basi oyo le blanc de Bruxelles soki aye amoni yo mpe asepeli donc en tout cas tozana papa tumba merci beaucoup na yo donc le 17 déjà tozala wana vraiment ezala asalaka ba événement ebele mais oyo eza premier événement oyo biso filmu na filmu tokoya koaccompagner tumba donc nayebi ke tocontinue vraiment na entretien na biso ya lelo nayebi ke plaisir ya bato baotala biso partout dans le monde. Merci beaucoup dans les blancs de Bruxelles gaz na gaz et pourquoi pas dans restaurant papa tumba un grand merci na Emi Welo na pêche bambote pourquoi pas na presse Iyala salutation na yo yango wana na papa tumba ok ça so déroulement la ngwane ozana ndenge nini pona kokota na kati ya événement ozana ndenge nini bato bakolata ndenge nini organisation na kati eza ndenge nini ba surprise eza ndenge nini na avant na pesa événement ndenge kozala naza nanu kopesa bayangai oyo bakosoutenir nga bamama oyo ya Bruxelles donc bakosoutenir même bamama mosusu baa na France bakosoutenir œuvre comme ça na pesa bon bamama nde basimba makambo nyonso to awawa mokonzi ya mboka ezalaka mama mokonzi ya Europe ezalaka mama donc c'est-à-dire que nazopesa bamama Bruxelles napesi kacheche mama ministre mutu nyonso oyo towelo asali masuwa ekendele le 17 février donc masuwa ekolongwa donc nayebi ke yo ozali okozala donc na pesi lisusu mama amiyu mwasi nzambe napesi yo mbote ebele lisolo ya monene yango yawa lakisa bokasi na yo po wana ko eza bamama nde mutu bakolakisa bokasi na bango po eza jour bakoya na bapapa nakobosana te na desh putu tobengaka mfumu connaît pas Karim Tio Nadej Putu donc na benga ke mfumu donc na pesi lisusu na yando kozanga te événement wana soko zangi esili 2024 okoma ngola na février okoma na décembre te po eza événement moko boye eza genre unique na kati ya Bruxelles na pesi lisusu Soleil Diata
journaliste na biso Bruxelles Soleil Diata na peso mbote Nadège Elonga maman Nadège Elonga maman Monzele zombote na papa tumba pesio Karine Sita la grande dame Karine Sita femme d'affaires vient au Soweto la peso mbote le 17 soko sangi 2024 lali donc na pesi lisusu mbote na Chantal Luyinga maman Chantal Luyinga vraiment merci mingi na musalozo sala kati na libota papa tumba lobi kozanga te Mati Bikeka kobosa na te événement yango événement na masuya papa tumba kozanga te et ko démarrer 20h to kozonga 6h donc na pesi lisusu Hortense Kela Elodie Lipasa Judith Compressor donc Yamputu Lola wa baba so nazotanga so za la liste donc donc to ça na mona péniche donc voilà problème ezaboué to ça na mona péniche le 17 février droit d'entrée eza 50 € kolia na komela jour wana boko brosser soso na munoko kolia na komela boko brosser soso na munoko to bengi basi nyonso to malonga ona oti kotanga to bengi ba mibali nyonso wana na tangi te boya ba surprise eza ba surprise ezali 20h 50 € kolia na komela donc son ami 50 € kolia na komela boko brosser soso na munoko voilà pour aux artistes 6h merci beaucoup na bota la biso partout on a dit que to continuer on nemo moko kaka papa tumba obi bo bosser soso na champagne pe wana eza na rendez-vous un grand merci à Jean de Pierre Badiata noble merci beaucoup na yo ken pe na magizembe apparemment aux autres vraiment content topé au CPN makasi par rapport à la lettre au ndenge directeur il y a un victime qui est Edi Badiata a sali lettre par rapport à Rolobake bazan youtubeur na bref ba deux bazaki ba invité wala bazo concerné bazan engagé te na kati ya victime donc non c'est bon ça là ils allaient pour les bango moko mupandi yo ndeko za d'accord vraiment nango ouais mais côté là déjà ma lettre déjà vient à ce qu'on fait l'homme idée déjà pe aza mutal boso pa banda makambo oyo afisha kutu ba lettre moko boye akoma ba journaliste ke o akolobela nga na omeme na parquet bolobela nga soute boye donc pona nga eza exemple ya bien vient na biso Edi Badiata bandina no komo ko facha pe komo acha kombo nanga kenda funa nga pe na parquet kuna mais na sala kofi ba prière rebelle ko faire kokanga te donc tina bimambo kana donc na tango ya osdemo continuer na tour na yo na tour basala ko mela mo ngite bande kopé oyo basaleli bango ba lettre lelo ndi bango pe ba vandite ke ba bango to ba vandaka te basalela ka yo pe mission ndenge yo zo ba koza d'accord par rapport à Edi Badiata nga lobi boye nga kofi asala nga lettre moko ka na loenge ozo comprendre asala nga lettre moko boye ka na sima loenge na sens que na sala pe kofi eloko moko te kofi akokate ndenge bato bazolobela fali yango asalelaka biso ba lettre ezalaki nango na effet moko te mais lettre oyo ve na biso Edi Badiata sali eza lettre neti bazobengana bino na okese na bango bazobengana bino nga azalaki engagé par kofi te nga azalaki olobela kofi te kofi apesaki nde mise en garde epa bato oyo balobaka mwa mingi komba fali batika koloba makambo na ye donc oyo ezali lettre moko boye oyo bandeko na biso balembi nde bayaya na okese na bango sikoyo problème eza awa sikoyo baluka basala précision ya bakombo précision basitele biso banani oyo baza concerné na lettre wana na banani oyo ba concerné te parce que côté la délégation wana eyaki bato ebele lelo namoni Kisi Njora azolela makasi Maniki azolela makasi Vadi tambo pa leki kuna azolela makasi Aido azolela makasi Vadi namoni na statut kutu on dirait kutu a checha on peut la statut on dirait pe sali pas cité namoni pe ba ouais mususu pe na sala nango pasi penate na sens que bandeko mususu pe ba se pe na lettre wana po za occasion pe ya kokima po bazalo ko occasion ni ba okimela mais lettre wana ye epesi bato bele occasion pe ya kokima. C'est ça. On a yo par rapport à la lettre wana et ken piana et puis si batu accès lokola pour bakimela. Donc yo zo mona Jaël Choté lobi ata ba komi lettre ana 1000 fois ya kotika te. Yo kene na rando na eti na suka. Yo tout mon li fallait tout mon lié.
Donc, bango baza na makambu na bango, oyo PVD alobi, makambu so basala, ça n'a rien à voir avec F victime. Parce que Joël Licho lelo, eza makambu ya bolingo na e, na vie na biso mopao. De makambu wana bango pe F victime balobi, makambu na bango e engagé bango te. Pour Joël Licho bazalaki kosala makambu na bango na mopao, muta F victime azalaki te. Donc, c'est ça le problème. Tant au Bibongo par rapport à Kebat Balobi qui est Zalaki Makamba Bungo Bango, on est ngolo banin siko par là. Non, eza siko que soit na Jaël na batu ya quartier la terre. Bon tika ko ça que fallait azana sima ya conflit MC ya Jaël na batu ya quartier la terre. Yango popa mi benda, balobi makambo wana est concerné bango te. De baza pe engagé na F victime te ni na fondation ni fallait pour pas reconnaître bango te. En plus, avant reconnaître bango mais bazali avant reconnaître ça la message ba reconnaître mutute en plus avant ayana bango pota lobaki ba bureau nanga chaque bureau chaque de mutu fallait moko déjà na émission c'est national na boduga alobaki yango ke yenda zo be mabango te mais bureau bata bureau nde ba kotisi ba kombo ya ba youtuber bata bureau ne ba koti ba youtuber Papa Tumba a tozali na restaurant Papa Tumba sur boulevard du Midi 115. Au roi ça dit son nom événement fali poupa parce que na tinaki caméra tamolaki partout dans le monde et zalaki na nous nengeni est-ce qu'il y a un restaurant là-bas non so se retrouver qui paye to ebiste o station du solo amo et tant que patron il y a restaurant Tumba ben de toutes les façons de les ana fali à congolais malgré na kumsa fali te na za mutaferi franchement na ndenga mabe on a golois tena golois te po bakolo ça bano babota mitam faire bandi musique na ya yemoko biso tozaki na depuis maison mère biso to bakolo te biso to ba sage OK bato na za ni na ngambo fali ni na ngambo faire mais franchement na nga papa wemba banzembo na ye na nga banzembo ya faire mais fali donc c'est autre chose donc na kotia na lignée ya bato nga na linga ratete eza na bato mususu na musique olinga te olinga ye et ça le quoi profite bato belé balinga profite yemo confiant en personne balinga ke comportement accusation zembo na ye selon de bakisa mais zembo na ye yango nem tezo briser mitemba ezo kitsa ba mama ba mitemba confiant na banzembo bien ya ko te n'a pas Alexa bien ça là et Kofi ko sakanate c'était une icône oui pour le moment moi ça me fait mal hein. Ça me fait mal non tout le monde était ba Alpha Blondie ba grand star na biso ba humilié na bano bazo kola sika bango ba yebi Kofi Kofi ça na ba makamuno a mais ça na le monsieur ça ba whisky na ye ba biloko na melaka mais Kofi en personne c'était Nicole. Il faut tous un respect, tous un besoin, na soki bongi boloka mate. Makambo bazulu baoka ça va c'est pas. Mais tolanda makambo ne ya basité. Non, rien à voir. La musique et les choses. Soki tolandi ko bima na bana basebele bongo to ya ko bebisa moral na biso. To bossa na ba valeur ya sala na musique. Kofi nenga zali. Moi bimina basebele. Oui. Wana franchement, ça va jaba na mbali nyoso. Ata pe soki yo pe ba pesi yo de pobotama na tindengo koma. Soko le kika 5 yeba ko bimana basebele. Ozomona. Te ya ngana niveau profiter. Pardon vraiment. Koloba te gata na yo ngape na te na niva kofi na lobi nango les maladies ya bana mibale belé ngana na bimana danseuse te non na bimana ba chanteuse te pardon ngati yende tikela ka yebe to contexte ka sikoyo elo ndeto zo luka elo ndeto zo luka basala makamu na ba mais ya kofinga niveau ya kofinga nudité ko bimsa mutaka tozo kende wapi Kongo na biso. Donc mon équipe mutakala Jaël Show et batambu si yango na TikTok mutakala Jaël Show nzambe nanga ba congolais nzambe yokela ba congolais on a kibenyo Jaël Show a fongola ki lamba boye nyonso libandat mais kofi amona makambo nzambe limbisa Jaël Show omoni toza na bana oza pe na bandeko oza pe na ba famille tika ko bebisa bana na biso po wana déjà bana ba moral les a bien té tika ko bebisa luka likambo mususu salame na banzoto te oso na xandema se oso kota biso pe sima be po ana poto ba yeye belo mona basaka bango mo ba likombe batala ka ba vidéo ba makambo ya ba vidéo na yo donc
bana mikili basaleli yango feti ya kosala doki ya systeme ya punyeta banini bazosalela yango feti basaleli yango feti ya nini yobi te na poto babombaka bamitakala soki ameli alangwe on est papa Toumba lequel même moral c'est comme si papa Toumba raison mutala Jaël a moi saliba na porte belé plaisir na ki bato so abi loko ateza na chasse il bazolukela ye j'allais chaud oluki makambwa olakisi mpe nsima fe we mobimba oyebi fe we ndenge bomba na nsima basepeli na image no wana osalela yango feti na bainer baminio mpe babozo na bango osalela yango feti ndenge baya mosusu okiti alobi baya mosusu baya balikombe awa image ale esali bango bien apres bakwiti baotala basala yango toyebi bango telo bakombola oyo baosala punyeta yo mapona yo mande ozalaki baimage wana ole bato oyo baodéploye bazoboya en plus bamakambo oyo ozoloba wana ebendaka bamilimo mabe mais yo ozolobaki na bato baosala bafeti papa nani ayebi yango te ana poto moto moko terlo na kati la ya kete obeta tuna na carte donc sikoyo ya ndenge wana te yaya tokozwa mpe kamera bokomona na kata lai poto balela baimage wana neti koluka bayaya tubanzanaka wana boye ezaka nde batapoto eza masa mona image wana tobwekela ngango misusu kutokomakwa niongo image po babwekele komi lokwa niongo nakokosenga ya pardon mpona yo koyebisa Jaël Show atika ou bien atika vi wana ayebaki akoluka libala akoluka makambo ebele ye moko aza komisambwisa pamba Jaël soki nani oza kitoko me kitoko nona makambo wana te kitoko nona makambo bato mosusu mpe ndenge yazoba Jaël atika kosala baimage ya bongo bato mosusu mpe baosepeyebaka ndenge obandi deja boye bana poto tu bakopapa olokola nyama na jamba bakopapa ye po asalakisi yango bakopapa ye mais abi aza mpe mwasi aza mpe légère na makambo azoloba nazala légère te ye kaka mwasi ya mutu boye ye mwasi ya mutu boye ebo mutu akorekadre oka kofi atika papa nakomi na 70 soki 70 ans akomi na 3e jazz il faut topesa respect kofi ndenge ezana nde banigérien bazalaka soki bamoni butu loka kofi mandefu ya pembe tous les bana quartier bakokita na se balongoli bikoti pourquoi biso to respecter ça na biso mpona yo oza mpe d'accord avec tous les bonsoir amoni kofi balongola sa kofi na mosala azomérite barespect ebele côté boulot kofi azomérite barespect ebele makasi bato baza succès kofi na kati baza 4 te mais kofi aza na kati oyebi eloko kofi asali mikolo oyemona mwa apibia oyebi kofi ti lelo oyebi kofi loko nini asali mikolo alakisi bino simple ake na musike te danse moko baobi nango moka otie likolo neti olingo koyo tie eza na succès danse wana papa ya moko pro papa tumba na ndemo papa tumba obike oza misiri makasi ken mpe na makisembe le blanc de Bruxelles nayebi eken mpe na par rapport ya bavideo wana ndenge papa tumba na message mpe mosusu okopesa mpe lekino ya kimia mpe na ndenge mpe bozala ndenge bien mpona yebiki bozala mpe bien par rapport ya adosé mpe mwa ndako non Jaël Show kopesa conseil déjà eza mwa pasi parce que Jaël Show yazalaka babenge Jaël Show yazalaka nzoto show na show famille kuta esi elemba nango makambo ya Jaël Show donc conseil ekota te mpo na minute oyo Jaël bopesa conseil motu lettre ebimi kuta kipe yango tabi ata lettre yango eye 1000 fois ye otumoli papushi ye aye kaka donc conseil ya opesi eza te ye moko yebi makambo asala ye moko aza maîtresse ya vie na ye donc conseil ya opesi eza te peut-être na poto soki azwi mobali moko boye motu esala akodose ye akofandisa mpe esprit kimia mosu mobali nde akochange ye peut-être mobali akoki ochange. Merci beaucoup na Mbo Pyramide depuis Canada. Un grand merci lisusu na Yves Mavambu na Bundes na Allemagne.
merci beaucoup nayo ken pena makizembe ba ba la biso partout le monde par rapport au ndeko sur le cas ko to mona ki pe bande ko musu ba kindaki bande ko musu pe pona yo pe est-ce que yo salon moi pasi ya koloba ki na message joane pe bande ko musu ba vu porte ko tikala est-ce que pona ko tikala mutu ça peut mabete ah yo pose décision ko tikala na poto et ça peut m'embêter ceux qui vont pas tikali pour passer la non décision pour tikala moi na vie ba te faut ko salaka honnête mon heure ba memi bino boya pona autant de jours baninga basalaka na mois semblant bona visa 5 ans vie na vie ne mona ba tout ba problème exact ba tout basalaka mois semblant au sali mois semblant ye ozongi nanu po parce que ba demain pe ba yaki bazongi nanu Congo après ba luba luka ko ya na billet na bango moko okima mutu na visa na ye na billet na ye en tout cas comme un mois péché on ça l'appelle makambo pe zo marché te po na la banene vie ezalaka ko kende na nyongo ya mutu ezalaka fo yo si fali pour pa place ya fandi azo sepela kayaki na batu wana bakimi fali azo préparer double stade banani ba faire promotion double stade équipe wana amemi ba ko encourager bango et ba kozonga basa les promotions il y a double stade si quoi babiloko soki ekeboy c'est que faire repère banga ko même ba petit na yo ta ozo bagino basa les promotions quelqu'un na yo moko za parmi ba okolokani na bandeko o ba yaki na bango ke e komaki we bango kuna ba bete mission koto yo ko bete mission koto bete mission ta ozo ba bongo est-ce que fali pour pas na chance wana ya repesa li susu ba youtuber ba influencer chance li susu ya kokeba mata okomona ndenge bokolokani bino na eza kuto fali kaka te bakolo batomboka ezaka mpona makambo ya zakari ndenge ayaki koatake eza kuto kaka fali te balider tout ya Congo bazwi mayele dans lo oyo euti koya eza neti elo moko boye eye koblokele baninga nzela baninga bazwa chance wana te ebisaka boloni na osepela fere pe azwa ngulupa ya bato wana amema batalaka affaire oyo tombe na même mutambo oyo fali atombaki nango donc babloke nde sikuda bakati te souffle baninga na bango faki baye basali mwa sembla kozonga après bayoluka sikoyo vi na ndenge na bango donc engai esala mwa bien. Merci beaucoup na tokende papa Tumba Tumba par rapport au événement na biso il y a le 17 février 2024 na 20h on est entré na masu à Noé ndenge yomo oza kobenga yango lié ezali wapi lié à rencontre esika bakokutana wapi batu bakwa na Bruxelles des Bains na si ba na Bruxelles boyebi Bruxelles des Bains donc na Isère na Canal masu ezali wana ezali masu ezali blanc rouge yanga na sengi batu bakoya na sengi na bino couleur ya pembe pe ya motane blanc rouge ou vert blanc naza na 3 couleurs on a obligé couleur moko eza obligatoire te naza na 3 couleurs un blanc rouge qui veut dire que couleur ya pembe représentera banzelu motema pembe na rouge eza biso bato makila to kokota na vert blanc donc un vert eza nature vert eza pe kaka biso parce que tozo vivre na kati ya nature to kozwa noir rouge bato belé bayebaka te couleur noire eza ye moko nzambe bato akataka couleur noire eza satana te le vrai couleur ya tata nzambe ezaka noir donc ye nde trou noir donc eza noir wana okopona liboko te donc noir rouge donc tata nzambe kati na biso donc makila donc rouge blanc vert blanc rouge noir donc napesi bino thème wana kokota eza 50 €. Okosomba billet ndenge nini billet oza na billet no na maboko oui effectivement na kopesa ba billet et oza na maboko mais pour ba reconnaître que yo osombaki billet okosombela ngo par numéro bancaire okosomba ngo par numéro bancaire oza na ticket no mosombi par numéro bancaire tango okosomba preuve na yo oyo osombelaki ticket na kombo na yo na kati donc na kopesa bino compte numéro bancaire et ça coupe bien par moko na pesa bino compte numéro bancaire sans oublier Virginie Bokechu Mutunangi Virginie Bokechu heureux mariage na sepela ko balaki tadi nanga pe ya Gilumbu to inviter yo pe na événement le 17
Donc voilà, numéro compte. En attendant, le 17 février 2024, Namasu Noé Nenge Papa Tumba Tumba Lobby. Nous avons fait un piano qui va tout partout dans le monde. Numéro compte européen, ça m'a bon, voilà, yom to ressemble bio, sommes à numéro compte Oyoyo, au tiers comme un nom et prénom. Donc, tu yeba. Quand on sommes il faut ça la virement instantané. Et ça l'instantané 50 €. Pour billet, et ça moukier. Billet, ça a 200 pamba. Donc, la minute, on a sali la réservation. Donc, réservation est bandit à 5 personnes à 10. Vous sali réservation, vous sommes pour vous aller si kamoko. Vous avez ma musicien est belé, ma comédien est belé à surprise. Je pense avant 2 semaines, na kobimisa affiche ya bato bako participer. Mais école kanaki toko na sengi na bino penza bo se consacrer kolia. Boebi papa tumba tumba. Kolia, Ntaba, Ngulu, Thompson, Makayabu, Brochette. Hey, tango bokota na masanga. Tokozonga na mabolongo. Voilà. Numéro compte bancaire BE 36 95 01 38 75 et puis 77 81. So, BE, si on a répété en haut, BE 36 95 01 38 75 37 81. Tumba Welo. Donc, ce que tu as au garder preuve na yo, il y a un peu de masua. Pourtant, on a une invitation au total ka combo na yo, aller to mono na liste au koti. Mais boke na réservation, maman musiki. Maman ministre. Papa Tumba, autre chose, c'est que tu as mais tu ne peux pas commettre la question, tu dis que Taba. Awa déjà, ils ont des logos, pas même dans la rotation à Bandaku, champagne nino, la Bandaka, bateau sangité, Masangani, Tokoliani, ou les sanguité. Nini Oza, la couleur local, spécial, ou que mon père, comme on a dit, à qui dit non seulement 50 €, non seulement pour l'IA, mais tant, on dit que pour tous les mots, il y a tango. Tamini tant mutakoti kuma na kati nini akomona spécial o eza kuna na kati o kia ko se retrouver o aloba pe que note papa tumba à la prochaine ezonga susubis naza mukonza kolia batu musu batumbaka batabana ndako omona bango na restaurant omona bango na restaurant nazali na tangi yango ya chiki nasali 2 ans naza chef boucher traiteur des osser na soso munde soso za ba chasser musana omoni ngulu nde batumbaka mobimba sa mpuwa na kati mosala nga omoni ngombe na kotumbela yo ngombe bozomona kaka bokotana nai na nga nga naza koko moko azanga minu aza na hôpital awa ayaka kolia ntaba aloba pe mwana nazanga minu sozolia taba omo abimisi baminu awa avandisi yango na kati ya bokal ebongo taba nazolia yango kaka na babiloko oyo Saminois, mais tu as besoin de panzana, ils ont côté. C'est-à-dire que là, tu as besoin de tricage, tu as besoin de péter dans le niveau où mais ça, je dois relancer la bataille de Sotozan à Bruxelles, mais Allemagne, Suisse, Canada, États-Unis, Londres, Guinée-Conakry, partout dans l'Afrique, au moment où on a événement, on a ça par rapport à l'invitation. Bande kolanga événement ça moko na Bruxelles bako sabinoté. Toza na événement moko o esalematé. Ceux qui na lobby esalematé depuis 2010. Ti lelo toza 14 ans événement na esalematé. Nazo sangisa mitema bato. Nazo sangisa ba mabalo ba bimakate. Po a on a poto. Couple de bimakate. Te ba bimakate? Batambola kate au moins 15 ans tambola na mo cité. Oh ba maka bango moko. Binemia danser na kati ya libala. Yango na sangisi bango baya. Koyoka. Poto. Yango moni na sangisi bango. Oyo bayoka na te ba ko bina rumba ya soki ya Emelia, soki ya nani moyena bana kopesa ba kombo sikote, ba comédien ya danser pe bazali. États-Unis boya. Bolongwa déjà le 15, le 17 bozala à hôtel dans la gare du Midi, hôtel les a plein. Batu bozala na Japon, ngomukele. Même dans bateau na Japon bana Bruxelles ba mama Bruxelles amiyu événement des ali raté no événement tout mais ya papa tumba Karine Sita
Merci beaucoup à Bagota, Bisso partout dans le monde. Tous toujours qu'on continue bien que comme Poussana. Un grand merci dans le restaurant Papa Tumba Tumba sur Boulevard du Midi 115. Un grand merci aussi à Emi Ouelo. Emi Ouelo, pourquoi pas la presse Iyala. Un grand merci à Yawili Mouché Nico Damboka, le véritable code. Et pourquoi pas la cas grave Karine ici. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup aussi dans la carte qui gagne Bijou Massinga. Et pourquoi pas la Bagota la Bisso partout dans le monde. Quel est la Magizembe? La Bagota la Bisso partout dans le monde. Pourquoi pas te bénir par Obenganga Bazoïb Sangara? C'est bon les gars. Bazoïb Sangara Babique, quelqu'un à chaque sortie médiatique naïe. Atta comme moi, les attaques Sangara, Kofi Olomide Karakati. Et ça, Nini, tu es à la Nini. Obeng Nini n'a Kofi Olomide. Non, Kofi Olomide, Aza, artiste. Ana succès quand on tumba lo ya balobela moto aza na actualité bon ceux qui confiance en actualité te lobele ndeli ceux qui kombone bi makabi makaka po aza na succès en actualité abetinze mona Davido ache sindi ceux qui libumu siko to lobela kombo na etende ache sindi libumu ndeli siko kombo na efetanga mano ache sindi ndeli yo lingina pono sango ndeli. Je pas comprendre le temps où qui a signé les bons moments habité. Ah bon, so ils ok. So ils apaisent. Ah habité so qui yo dio le bizem, mobile nyo so wa chaka moi signature, chaka moi libu. Donc vient à biso zo mérité kolobela e parce que az artiste oyo lelo abimise libiso mwana kombo fali pupa az star ya munene. Ba we ranson yana pe tolobela bango po ba bibisi ba neti ba faire ba Fabregas mérité watana. Kolobela fali s'appelle kolobela confiance les sumu moko pété eza nango pe na fimbu moko te o bakobeta yo soko lobeli kofite donc yana nango pe na fimbu te ezaka musala na ende pour permettre biso to lobela musala ne permettre mais bi ke tozali ngai na yo na DJ Amarula obi ke ochaki pression makasi par rapport ya ba réalité la bango koleka ina innocent eza nini yo comprendre na katwana. Bah DJ Amarula azama sana biso yena innocent ba yoka na raté azama rambutoko ngala ko beta ngote et on te posa ke ba question biso moko a expliquer biso pourquoi ba yoka na raté mais bon okaika ndenge ye moko répondra ki mo ngana kota makasi ezate ngana bisa ke innocent azala na e congolais bo tika ko traiter ke nya ou tika ko traiter ke rwandais yango de débat tozala na ngote ko benga innocent ki azala nyama o kombo nyao innocent il faut battre le guiné bien ce qui rwandais est-ce que innocent cause à rwanda yanga za ke bise na bino tika ba apela swana et ko sala bien ayoka ki ayoka libiso bon c'est ça quel peut na batala ko so ba otala yo ba monaka bien que nengo za netre ndenge ba kinos ba comprendre que non quel peut na netre et que non ndenge que non déjà c'est bon mais fali poupa toyoka ki biso nyonso ke 2025 Stade de France pona yo na ba otala yo impression na yo zani pona. Bah, pour na kolobela projet na lobela na lobela ce qu'il fallait abimisi affiche de côté la site ya Stade de France tout le monde il fallait ba confirmer qu'il y a Roberta là ça va mais je pense que à l'obéta Stade de France et les gars n'ont bien parce qu'il y a autre prouvé la France ça a la popularité belé donc on vient pas bêta le stade fallait le pas bêta stade Fabregas pas bêta na casino ah Fabregas va mention ya to bêta masura ba fallait to chaka ba Fabregas musicien non ça peut donc et azala ka musicien la minute yo Fabregas aza na place to kocha ba fallait to chaka c'est pas ça par exemple zo me rappeler ba tout pays colo a me rappeler ba les États-Unis ba France ba non zo zo pas trophée omoni soki to bêta masura fallait o tieso Fabregas na retour na carrière ya Fabregas mobile ma depuis banda carrière sal nini ya munene abeta ozanga réponse kala zo mema bato États-Unis asala bato na bato kokana rapete kasi yango na bi bakokani te yango mo to comparer bango pesa te yo sozo bela fali to kotanga ka mais ce qui to lobela fali il faut monter na beta la tala mbanza ngo lobela ka faire à promettre biso na février fa beta Bercy le comité n'a pas pour affaire autour de quelque à faire comme ça maintenant encore ta bouquet na la concert moi ça ou bien exacté tomba za na za fan affaire même so yé à quoi préciser biso peut-être ko ba ngo ba za affaire ayo beta na poto mais faire ngo pe ba date ngo pe na ti bazo compliqué eloko bato ça obi congolais ko bomisa balobaka soso aleka na nini eloko kokina mongongo comment bino bozolinga kaka soso bake mbumo bolesa ngai kokina na mongongo na ngati yo baleka faut na faire te kozala
Comment vous laissez ça sauce au monde ya muke bon que vous laissez mbuma mule mais c'est pas non nana petit café la maman comme bon luka petit café avec les États-Unis là et Canada là comme c'est notre personne là oh golande nini petit café avec makambo na te to linga kela ba charme na e banzembo na e kela banzembo ka zo beta nana oyo ka o comment vous m'appelez oui qu'on a cherché mais bon tu ne peux pas on ne peut pas se connaître mais bah on a c'est avec des choses on est pas tenir la main bah on a dans c'est de façon c'est ma flèche moi il me dit na ebe ite ke non mais il y a quel bel que plutôt parler non on plutôt parler papa tu m'as bien on a eu artiste fait un gros temps on va bon on va bon fait bon temps plus comme baby que on va ça rebeller ne faire le bail que non pour que ça va entrer ton équipe on est belé basé belé partout on va belé on a au défendre le tenir mort le bail que bon lobby la minuit on a minuit 3 minutes mais puis que faire personne va mettre pesta de force on a eu à rebêter tête bah toi arena que faire rebêter on que non 4 arena on a eu à rebêter tête bon à continuer ko beta mais ba do ba laisser le temps yo yeka ka poto le gens zo mukanda kilo c'est ça là mais na niveau inférieur déjà ça dire c'est bon déjà c'est pas ça mais au moins les congolais mutabi ko sokola te ko bois qui la piscine botika faire asa un grand musicien asa un grand talentueux mais na ba makambo wana nanu batike a évoluer malembe yo nazolo ba bien alo ba na clair parce que même sous moni que na vie si quoi za la boy vie za la te que pas comme tu vas sala tu na pena que au sala ta ba za ba programme na ko sa ne pe bakamusu na Belgique to zaneti na basali ya ba forêt nationale et ba sala ba 9000 places akoki pe ko beta pe akoki pe ko innové pe basalo fali pe abetinane et tant zo ba temps faire avec un répertoire dans ba fan n'est pas Fali n'est pas ferré ba te belé même na ba mingongo rien à voir même na ba danse kobi n'a rien à voir même chemin na bango rien à voir et ça ka na makambo sou moko za la avantage même temps ouera bazaki na JB on a que ouera koyemba président par rapport à JB on a koyemba mobulu mais succès ezalaki pas ouera tout kata succès a fallu kende comme appelle les ouera le là comme ba le kalam to la nete ouera ba bana soute banda que soute papa ouera to tele de la forêt tele mana ouera na bandal wana pena na bandal na butu ba to le kete na bu asa sana lingenge na ekomi na suka za kwa 5 glace ozo fiba sukali sili etikali mai na mai ya ko ça c'est la glace donc junior sona na jibe kuta zo résister na epo omoni jibe siko ba chef d'œuvre na epena ya kala yango ebombi elelo on peut ba chef d'œuvre wera spelo ko bomaye abeta ba chef d'œuvre Augustine Ngali chef d'œuvre on a chef d'œuvre tu n'as pas ça on a souci et Blandi les chef d'œuvre osoka to bandaka nazalaka ba Augustine ba Blandi Pemba non on a chef d'œuvre ezelo ko moko etikali malinoisa solo ato yebi mutaemba ngote mais maliloisa atokela ba répétition ko ba yemba ba babilo ko ba pebe mbengu ko ba pepe kale sur le chef d'œuvre non oui razana ngote ken pour la oui razana chef d'œuvre héritier ko tabeta na orchestre na lobby papa chega lobela ba œuvre biso to zango maseki biso to la musique ya grimace lelo papa chega comme on le kabiso na maison mais apoye abetela ba chef d'œuvre so na héritier na biso nani wa yebi pena wera bien héritier wa otema wera la banda ba le camion de otela mana wera boso 300 d'or boye eza 22 heures batu baleka olobi mais signal qui mais na minute osindi otambola na kisa sa ba Hollande balanda oui na sindi ko kawe na minute balanda sindi ata na poto même na poto sindi ko ozoka te ba tu misaki po ba na succès mais succès ali nambe wana za la deuxième za la troisième mais l'essentiel bino tout bozo na ça mais akofinga na te ya kotela ba oba ba finga na tango ba
bawera son batiana bambeli lelo bato basila succès bino bilongo etikala na cicatrice mpona yo lelo mawera son mpe bwako osigné mpe arena te wera son même yangai même ebongo restaurant owera beta na Londres restaurant moke tondaki te sikoyo arena mpe kosimba te me bana ye mpe bazali bango mpe baza baye batie bapoa bakenkana na musique mona azalaka te musique mwana azalaka te na makambo musique eza kola ngulu na mwana na ye moi histoire babetaka ngulu na mwana na musique ezala mwana kolia mama abotisi mpe mama nayebi ke tokomi vraiment kosuka par rapport ya masolo na biso ya lelo. Merci beaucoup na bato oyo botala biso mpe botali biso na émission na nota lelo et puis na chaîne na bino Fimbo na Fimbo. Un grand merci na espace Papa Tumba sur boulevard du Midi 115. Un grand merci à toi là, le blanc de Bruxelles. Gaz na gaz encore et toujours gaz bayebi. Et merci aussi na ye moto babengi na kombo ya Julie Weston Ntumba na kati ya Londres. Moi si ya John Dale pourquoi pas na Kadinanga ya Gilumbu. Un grand merci aussi na Mbo Pyramide ya Laetitia Kitolo et pourquoi pas na ye moto babengi na kombo ya Prince Iyala et pourquoi pas na Emi Welo. Il y a par rapport à l'isolo pour tout le Souka. Message il y a aussi à Souka par rapport à l'événement le 17 février 2024 à 20h. Aux na bateau. Loyaka. Voilà. Moi, de 3 personnes dans bataille partout dans le monde. On peut passer par là, on peut passer que non, Papi Pedro Palmira Moulamba, tu veux ça va Papi Pedro, Bajaral Salambi, invité Peyo, c'est Pauline Lumumba, RDC Monde, en tout cas, vieux les gens Mbata, Bijou Mobunga, Bisope, Tozana ministère des Affranchis, tu as préparé. Événement moi monene na janvier nouvelle ligne pas prophète Manon Dodi donc dimanche au église à l'après-midi nouvelle ligne donc c'est ça invité pour repasser moi ba tous moi botener parce que mon l'autre aux parmi d'inviter la biso spécial vraiment monene oyo ke to vraiment na moni kuna on peut s'appeler ça ba botener na Virginie Bokechu eza mwana malubu mboka. OK, Virginie Bokechu eza muto yoyo asa vraiment proche nanga na de loin na de près malubu mboka botana Bokechu Virginie Bokechu mwana nae mwana ne Virginie asala mwana moko Virginie père na Bokechu yam ya mboka comme Bokechu bakasi ba mongo te bana ba mongo ba kombo ko ezalo ko bana ba Guinée au mona ba kombo na bango kokana me baza famille moko te donc voilà la pesi Virginie Bokechu mbote na pesi Kacheche la grande dame bulldozer Kacheche Papa Tumba yeyo azudi biya pesi yo abi yo moko développer amiyu mwasi nzambe na pesi Sarah Mizele na pesi mbote na pesi Chantal Louinga maman Chantal Louinga na pesi mbote Mathilde Keka na pesi mbote Hortense Kela na pesi mbote Elodie Lipas à la grâce moi ça tondami na ba grâce et puis la bosse elle était pire petit na Judith Compressor donc na pesi Yalola kangana suki kitoko na Bruxelles Yalola na pesi Mputulola Yalola na pesi mbote bon oyo azangi de toutes les façons de Bruxelles les gens de Bruxelles grand pote Mel Poutou. Un grand merci à Yuyu, merci beaucoup à Yuyu na de Bruxelles Versas les Versas. Yuyu na de Bruxelles Versas les Versas. Pourquoi pas na les big managers héritier vous qui dans la crèche merci beaucoup à Batota Lebiso merci bye.